M2M, tika mwana bato. Wololo 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 bolingo ngana lingie. Wololo wololo bolingo ngana sukewe. Pere mayabu na mama madoe. Ndaya mayele na nengwa bikotele. Imiti bonganya na alisa minazo. Kote feroza na nengwa vita. Coucou, Bayanga, Mitema quoi. Une fois de plus, je suis là, je suis revenu. Maninita du Congo sur planète, planète de Nana Eti. Et puis, je suis là. Je suis revenu une fois encore. La CG Moroya bien quoi. CG Moroya bien. Otozo Lobela sur Makambozo qui est actuellement au Congo. Pourquoi ma fille bazobota bota trop? Pourquoi ma fille mère comme moi est belle? Na place totanga, na place to sur basé na makambo où les apôts na éducation na biso. Mais to comme ko préférer que bota. Pourquoi ça donc? En fait, nazo tambola lelo na quartier nanga, binomo bomo na aussi parler donc nazo tambola na quartier nanga pour que na yeba qu'est-ce qui fait que ba fille na biso baleki na biso bana na biso ba comme ko bota. En plus de cela, ba jeune garçon na biso, plus précisément ba motard ba comme ko sentele biso bana makasi. Ozo sala nga passe na monter mais aka ba motard. En tout cas na rage wana makasi lelo na zana posa na ba cause ezo pousser que bana na biso bazala engrossé par de wewa. Check. Dimitri Bomania. M2M. What is it? It's extra card. Yeah. M2M. Tika mwana bato. Je ne sais pas par où commencer. Toutefois, pour s'abonner massivement, mes amis, Bayanga et Mitema. Là, je vois directement ma patronne du cœur, Nana et fille. Talakayo, merci beaucoup pour la confiance une fois encore. Nazawana Nakati, donc je bosse ici. Voilà, na posa monanga, Betika na YouTube, Nana et fille. Donc tu verras là, je suis là. Je pense directement à mon ami de proche. Je ne veux pas beaucoup parler parce qu'il y a des songi quoi. Par-ci par-là. Rufin Luboya, je te salue. Soleil Mundungu, je te salue depuis États-Unis d'Amérique. Je salue Serge Fondé depuis Allemagne. Ma maman chérie, ouais, bota moi simbinga 1m80, maman Dorothée Yinda, mon poussé à Tal. Donc, la qui Dimitri Bomania. M2M. What is it? It's extra card. Yeah. M2M. Tika mwana bato. En fait, excusez-moi pour le dérangement. Nazaka dans le quartier. En fait, les sites sur internet, planète de Nana et fille. Nazaki, Nalamuki, le long temps, en fait, il commence à être vraiment un peu le thème. Et on a vu qu'il y a un dans le quartier, na biso pour qu'il y ait na yo kabavi ya batu ba ko kini ça va la journée à l'élo. En fait, tout le monde a ba fille na biso ba na biso et mikolo ba zokota bota trop. On a na posa na ba cause na ngoko na pona yo papa, oza papa oza responsable dans la famille, oza na mwasi na bana. Qu'est-ce qui cause que bana na biso et mike ya basi ba bota par là? Merci pour la question, maman la journaliste. C'est une bonne question. Citation, ils ont s'aggravé quand ils ont premièrement, ils ont manqué la prise de conscience, il y a Bisso Baboud. C'est-à-dire, un bon parent a soit qu'à charge, il y a moi que ce soit une difficulté, que ce soit cause, que ce soit marche conduite, que ça mais ça demande la prise de conscience. Parents n'y sont à soit charge, il y a moi à ce moment-là, pour assumer ma responsabilité. Bien pour la moine et moi, je ne pense pas qu'il y ait à côté de l'erreur. Pour éduquer une fille, pour éduquer une nation. C'est-à-dire, un bon parent pour la zone de moi et moi, si elle est pour trébicher, à chaque fois, pour la qui s'est avantage, soit tu as des avantages. Ce qui se est sa gravité dans le parents n'y sont à la prise de conscience, assumer responsabilité. À chaque fois, elle est pour conscientiser moi, elle est pour conseiller. Le monde qui va dégager l'eau et ça la fait quand tu as tout le monde a aussi oui, pour moi, ceux qui n'ont pas malade, les parents n'ont pas prise de conscience des bannes. Est-ce que vraiment, il y a au monde qui n'a pas de besoin de conseil, les parents n'ont pas besoin de responsabilité? La plupart
la plupart de vos cannabis sont RDC, précisément Congo démocratique du Congo. Pareil, il y a des irresponsables. Au remarque, on a papa, nous sommes à cause de chaque jour. Papa Bimaka, peut-être à cause de la moi, c'était papa, Azaka, la première femme. Moi, si on a un coup, soit tu as le deuxième bureau, à Joaba, on a attiré par le deuxième bureau. Au fur et à mesure, le deuxième bureau, a maltraité moi, moi, on est à moi. Ceux qui annoncé rapport pour papa, à quoi, si mes charges, on a dit. Il y a beaucoup de gens qui ont la faute, mais pas dans la design, on va plein. Il y a ça là qui est en train de aussi. Ok, merci papa. Merci vraiment pour la participation. Naza sûr que l'on dit très bien participation à papa Ndenge à Lobi. Pour papa à Lobi était, papa on a biso ya Congo, baza ba responsable était. Deuxièmement à Lobi était papa on a biso ya Congo, ba deuxième femme, ya mwana ba na bango bazo za la vraiment entretenir bien. Je continue mon chemin. Maman Mado, ok, maman c'est vraiment ya komona yo. En fait maman, on a allé prendre pour ça notre question mon connaît que ça peut permettre là. Ah, maman, pour ça nous na yeba. Pourquoi bana biso ya basi ya mikie au tout à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, il fallait baza na ba bande de l'école batanga pour que baza éducation mais tout le monde a bango comme déjà ma fille mère c'est-à-dire que comme déjà la bana avant l'âge. Et ni cause ni ne cause ça la lelo que bana biso ya basi pas comme kobota. Yaya, to comprendre que les kambowana kozanga koyoka na ba papa. Ezande kozala nde na position ya ba papa olie ba soigner bana batalela bana ba papa baladi na fia ba mama ya mibale. Oh là là likambo déjà to uti kosola nango maman ayepe jusqu'au confirmer les biso que ba papa bolingi via basi mibale pourquoi botala lelo bana biso ba komi ko kende ko luka mibali cause ya ko zanga bino ba papa na ba palé en fait maman na lobi boye yo lobi ke eza ba papa est-ce que bino ba maman bozaka te pona ko aider bana biso ya basi na ba conseil. Yaya topesaka conseil mwana landaka conseil ya papa na mama tangu mususu mwana mususu ya mwasi azomona bizalele ya mama ya papa ndenga azokeni papa akiko linga mwasi alibanda okomona mwana pe makanisi na ye ke musika ngape nazolakisa papa lokola alakisi ngambanda atiki biso bana tokomi neti bana etike akena libanda ngape nazolakisa yango wana bana pe bakomika mituteti okomona mwana mususu azolata kaka n'importe kaka ke nalata kaka na ndenge na nga kaka tika kaka nalata vraiment yango ezomema bana musika na libanda. Ok, merci vraiment maman pour la participation na yo. Je sais bien que bozo yo ka vraiment bozo landa isa ninga passe na motema ndenge maman Leli pour na ba papa. En tout cas, je suis vraiment déçue je suis vraiment déçue pour na ba papa mais c'est pas encore fini. Je continue. Na côté na lopango tala kana mona quartier quoi ngai na beta porte partout dans le côté. Ça plus tarder na yeba maman na biso ya quartier à se présenter. Bonjour maman. Bonjour. Comment on s'il vous plaît? Bonjour maman Chance na vandi na bonne 2006. OK, maman Chance mère mo quoi. Imbino mo bo sentir ka bo mona. Maman Chance s'il vous plaît, na yeba na yo vraiment likambo zo to sanga makasi depuis na la mukaki. Na na posa na yeba cause ni ozo sala ke ba na biso enke ya basi bazo bota avant l'âge. Bon, ebele zanzala musu ezanzala te, misusu ezaki fille moko alinga sepelisa nzoto, so tamboli même na ba terrasse na ba pokwa, au mona jeune femme nga bimana papa mongwe, kwa za ko envier pantalon, aza ko envier body, ndeti nga na jeune fille nga na lesaka ye na latisaka ye, eloko ekotinda ya joisem tanto sentiment nzoto, tanto pa ebi ko calculer date ta bimia yeboy, sans lo balanga vérité akutani na zem, ebele zande ko envier, ebele ba fille ba komi mutu likolo mibali moko te mibale te, akomi na zemi lelo abandi koloba abandi ko tatone ya nani ya mwana tomba kia boti mobala mwana zanga tata. S'il vous plaît maman, s'il vous plaît vraiment to kende molo ce qui la ndio malamu olobi ete que bana eza sentiment ya nzoto des fois misusu pe bazoye ba ko calculer ba date na bango te mais maman nous a maman ya famille yo ndo mutuli ko laksa mwana na yo ya moi ce comme ba période na yo asa la bonne pourquoi pas yo ko lier bisai que ce ko ko ba période na yo pour que tomber enceinte il faut ça la boy. Mais ce qui moi na ebisinga vérité que naza na zem ou soit ebisinga que naza na règle. Est-ce que zakaka okoyi koyeba ke moi naza na règle bela ba jeune fille vraiment ko bomba so naza na règle. Ba comment ba système ba coton ya ko baka. Maman moi te po yaza besoin sentiment nzoto zo mbongo.
Ah ok. So to lundi maman malamu maman lobi ete bana na biso ya basi baza mingi pona kolanda ba posa na bango ya nzoto. En fait, je sais pas quoi dire parce que ngane na zango jusque là, je sais pas. Je préfère me taire. Moi neza maman de mutalobi bongo aza maître de la famille, azo boko la bana na ye aibi le pourquoi. Quant à lui, aza de na mwana na ye azo boko la azo prendre en charge na nyonso. Donc ce que moi na comme na zemi, c'est-à-dire za posa ya nzoto. Bonjour papa. Bonjour. Ah, je me présente, je suis presque Manita du Congo devant Jean-Papa. Comment on a Célestin Mbala. Papa Célestin Mbala. Papa, s'il vous plaît, nazo tambola vraiment dans le quartier na biso journée à l'élo jusqu'à que na yeba cause d'une ezo sala été bana na biso ya basi ouais mikie ba komi ko bota vraiment avant l'âge. Bon, eloko liboso on a lié na personne maman. Et ça pour une irresponsabilité ya ba parents. Ouais. Ba parents baza ba irresponsable. OK. Par rapport à quoi? Et ça que maman kotika mwana na ye adimi akeli bana asalima mouvement wana ayeli bango mwa eloko mama ko favoriser mwana ke a continuer na habitude wana papa pendenge moko mais parce que tu yebi que souffrance eza na kati ya mboka yango wana ndi esalaki bana basala kindumba basente bango yango wana ndi omoni ke moi eloko wana continue makasi. Ok, papa, ceux qui n'ont pas malamu, papa ou le biété, maman bazo permettre bana biso ba bima, bazo biloko el banda ba kota na ngona ndako. Étant donné papa yo zawana, est-ce que vous pouvez permettre à moi na yo ya moi si topé maman à permettre moi na ya moi si a outi par exemple na elamba moko libanda a sombi a na petit na kati ndako a lati na miso yo parents abimi pe otunieti. Pourquoi? Maman na peso merci nano. Boyebi ke bino ba maman boza rasimi bana bino basi. Pour nini? Mwana bimi kozonga azonga mama akoya azala sima mwana naye soki papa tuni oyoka tetika mwana yepe azana mwana asala makambo asala wana c'est-à-dire papa azana possibilité ya kotuna mwana ya mwasi teke oyena elamba oyo na pesio ozwengo wapi papa azana droit wana te parce que mama za sima mwana ya mwasi makambo vraiment le long en tout cas eza kita eza kaka compliqué parce que ba maman ba yebisinga ke eza faute ya ba papa. Ba papa bino bolingo ba chéri moka mike libanda na place o s'occuper na bana oyo boti na ndaku otangisa bango osombela ka bango bilamba comme ba besoin na bango bino bolingi kaka ba petit chéri mikolo bo benga ba bébé bouchou. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai que bolinga ba petit bouchou. Eza bongo. Eza na bana ba se mike to yebiki baluka ba mbongo. À part mbongo au moni mikolo nde bana balingi ba téléphone ya minene. Pour naie, à quoi vivre na papa wana, papa pèse mbongo, a sommet à ta moi téléphone à nabonene pour attendre la. Mais c'est la même chose, non, moi, non, y a moi, c'est ce qui moi, non, moi, si à outil libanda, a un téléphone, y a mon nene, jusqu'au couper sa raison, au condamner d'être parce que moi, au koloba, normalement, moi, na mon cœur, tata, na ya mon colo, pour caper ses mbongo, à son bas téléphone, y a mon nene. Sur ce, tout ça, moi, non, y a moi, si andaku, abimaki, aïe, azongi na Android, ce que yo papa, au koloba, d'être nini, consciemment, au yebi, que yo pe au sala, on a bana baninga. Yango wana nde tolobibo biso ba parents nde toza ba irresponsable ba parents nde baza bakola makambo nyonso eleka na kati ya mboko c'est-à-dire parents soki oyebiki okokiseli mwana mwasi ata eloko te okopesa etoli mwana vanda nao soki omoni mobali yaka na ye abala okende epa na yo. Okay. Mais ce que biso ba parents to favoriser ba biloko wana yango na nde oyebi ke nde basala ka mwana ngaboye yanga pe il faut na sala oya baninga omoni makambo nde ezokende. OK. Merci vraiment papa pour la participation. Bonjour papa chauffeur. S'il vous plaît, comment on a papa? Papa Chirac Ntumba. Papa Chirac Ntumba. Excusez-moi vraiment na moi dérangement mukie oyo tozo zoyo Nathan oyo. Papa nanga mutuna nangeza boye. Nazana posa na yeba. Qu'est-ce qui cause que ba fille na biso ya lelo bana mikie bazo koma ko bota pamba. Cause ezaka misala ezate ba papa bazana misala te bango peso batangi basilisi so ke pozo musala bo. Faut kaka muto wa musala wana sa de poso ke ayeba yo akosa musala ke bobima naye biloko wana nde okobima naye boye yo oyebi na yo te na kiliba boye nze mikoti nde eloko manque kaka ya mbongo nde ezosala kiliba ezala.
Ok, papa, yo lobi manque ya mbongo. Mais pourquoi bino ba chauffeur bino nde vraiment de bozo sala makambo moi mingi. Au monde bozo chauffeur oza na 4 5 filles ozo vivre na bango papa na versement mutuka pe ya bato en plus. Ozo kope sa versement mais ozo bébé c'est la biso suna bana biso mike. Pourquoi? Bon, surtout tangi bato bazana basi 5 so tambo na bandako na ndako ya bato ezaka ba chauffeur bango moko te. Na bato bazo sala misana place ya bien. Okomona zaka na mwasi Auto ya zapena mususu ka bongo ezaka. Mais mingi vraiment na bino pe ba chauffeur boza na bango hein. Okay, biso to ba se. Voilà en fait journée zaki tellement moulai kunanga na comme déjà na suka na tambo na kuni bato yoki ba vie ya bato ba cause ni ça la ke ba jeune fille na biso ba bota trop. Quant à moi c'est que na lingaki na loba ezaka que pour nous vraiment éducation à mes parents na biso na ndako eza vraiment malamu mingi te ba parents mingi il faut to landela kabana na biso ya basi et surtout na niveau ya betite na biso il faut kotinda bana na ba école et pour landela kabana na ba période na bango na zaki na mingi ya koloba yango wana directement na moni yo la patronne la grande dame nana et fille moi simoko ya mbinga ma patronne ou apesinga confiance na zala awa liboso na bino. Ok, excusez-moi. N'a pas exactement mon cordon. Bandé pourquoi côté langa fait display image mise à jour. Mon cordon il y a 4 fois. Mon bal y a ma papa. C'est comment? Ouais, ça va trop bien par la grâce de Dieu. Ouais, ça va. Où tu es boy? Ok, nous avons tout en mocade. Mais tu as mon tour, tu as la mise à jour. La mise à jour en temps à Péminan. La mise à jour en temps à Péminan. En fait, c'est que ma ramba minene les angeles zoya. Tu sais un zambe, tu sais un zambe pelette nana et fille. Makambo. Zambe nana éviter na lobani. En fait, mon cordon nazaki na tour na quartier, na lobeli sur ba fille mère. Donc on a évité ce que on va la biso ni pour conclure na biso aussi ces missions et lelo. Pourquoi ba fille na biso ba comme ko bota trop. En tout cas, franchement, ce que moi je peux dire, on a ça. Faute n'a pas de parenté, et faute n'a pas naté. Faute ça de part et d'autre. Ouais. Parce que bakolo baloba roboti mwana roboti mutemate hein. Let na fandi pas ça zata. Apa la ngazate. Apa la François di Dokamanda chanti d'après ses mots te. Azate na minute mais ngana otambola. Dans vivre. On ça dépend de la conscience na ngai. So boti mwana tant mwana koma ko poussana akoma na conscience. Mon conscience plus oyo kango mingi plus c'est le belo mingi. Moi oyo kango mo peso le belo. So oyo kango te écologie te. Alors ba jeune fille na biso ba prendre kaka conscience. Que non, fille ezalo d'abord passe et puis elle va qui malade des ébélés, tant boti premier, boti deuxième, boti troisième. Les tiens à prendre gars moi si moi bota bana da 5 6 7. Qui na lelo. Alors ba ninga pe maman comme on fait to bota rara. Dans ma rambango comme non fait les tina robot tapi maternité benya ça au fait. Na habité en tout cas que franchement moi concerne un peu ça va ndeko nga basi tant code dans la chop. Ako ko tawa ça on a code, tu as un code plus dans la main. Chama ko le peu code. Puisqu'à les kits na pesa mo des mots. Là je salue directement ma patronne Nana et fille notre maman leader à ma maman. Aïe, il y a maman Nana et fille. Bon repère. Ça la petite mbote n'a pas Mela Moussa sa Barbie la grande dans la cour d'une autre maison d'à côté la poule majorité et puis n'a petite mbote n'a bateau balinga mise à jour. Là c'était mon cordon. Les leaders à moi mon quai donc Alika qui a écouté Langa. Merci vraiment pour la participation à eux les leaders. Là je salue le papa du cœur, Luboya, je salue Soleil Mondungu. J'aime t'appeler beaucoup à Mabundi de moi, Mabundi du cœur. Je salue Serge fondé depuis Allemagne. Je salue mon papa chéri, papa Sabou Maninita, Botambinga. Moi c'est un 1m80. C'est pas donné à tout le monde. Je suis là. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Nana et Planète de Nana et Fille. Je vous salue. Un bisou. Bye. Dimitri Bongania. M2M. What is it? It's extra carton. Yeah. M2M. Tika Mwana Bato.